lui pembeni ya kufa. Il se trouve pour lui un ange intercesseur. Ce soir, je suis venu me présenter devant vous comme un ange intercesseur. Aujourd'hui. Today. Miracle ne domaine na yo. Utato sosola obange silaye. Koboti sabi komba domaine na yo Yesu. Bien-aimés dans les Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Père, le prophète messager Mané Dodi. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin, le pasteur responsable de l'Église universelle charismatique pentecôtiste ministère des enfants ici en Angleterre. Alors, bien-aimés, avant de banda, nous avons une vidéo où nous avons parce que Dieu m'a dit. Mais je suis en train de sentir quelque chose. Finalement, cette vidéo, pour cette vidéo, on appelle ça archbishop Angleterre a tous un problème au sérieux. Na epsa que non moni yo la kisakaka. Donc princesse ka parti wana. Ndenge musako la zo bonde la. L'accès ka parti wana. Bota la bona ozonga la bino after this video. Thank you. Can you just put that video for me, please? Okay, my boy. Continuez la démarche wana. Nana souci plus ya roi te. Nana souci ya princesse. Oui, je suis capable. Sinori. C'est la nappe sayo ba élément na bimisakate pour présenter ou interpréter les bango. Comme on dit, abikisa mwasi moko ya président azalaki na cancer. Doti oyo. Soki bobengisa sungeso, mama akomaki na mutu boye. Loboko ya dede zongisa mutu normal. Peut-être même à sila. Avec sa masse beaucoup de président cancer. Tout ça nous paye rouge. Yo princesse. D'autres ont aussi la monte. Avec un côté à Tchanza. Vive. On est mingi maintenant. De retour sur Welcome to Bomoni vidéo on a l'action pourquoi parce que ça m'a le beau naïb sakaye na le bilo ko la zana no ate ce que PC ka parti là c'est parti wana astalonde mo sako la simbie na babo pourquoi parce que moni maramusu bomo na roi black ils en a fait mo aw tous en Angleterre abano ça na ministère na kin kuna ba ya voyage awa frango bon ndeka ba makambo za la sala eke
atikala ndenge famille salaki atikala zonga te sikoyo na yebi kazala mukana te wumeli déjà ba inane na pour azaki ko quelque part côté nanga un jour tant bandi ba prière ya to sala na ligne wana kaka nde na lobaki na bishop wana mage mikolo azate zaba makambo elekaki mayengu ta lobango pena bien te mena ko expliquer ngaka kibino bobo yebi pétition salama ipo na ye parce que ça na ba makambo oyo elekaka na kati ya église ndenge ba bomba ka secret wana ba régler kango bango moko ba régler kango ba bomba ka secret et au sala ke ba makambo ndenge zala kaka yego bima ka ba secret ka makambo ya mona ya dodio papa na bango tango yego bima ale ba kamuno se bimi na ba pouf dabi pe bimia ba bana na pe ba on sa ba makambo na pe ba koli ba bimisa ale et comme petit pas na head of church of Angleterre ba biki non habite na zaki au courant makambo meto jela ki yango mais et ça là qui siko mabe pomboko eza na ba makambo suso yo yo zo bomba secret au moni za nango normal bobongisi c'est normal pe au bomba poza ba secret détail c'est nga pe au bomba mais ça ba makambo mususu na Angleterre il est raté au bombi bongo il fallait ne ba suspendre so nga na zaki chef fallait ko suspendre mutona kaka longwa pour wana kaka mais siko lokola pe na tanga ndenge za batonga ba puissant et aussi mbaté parce que même juge pas aussi mané dossier en côté bon zaka nazo rappeler pour mon ndeba makamba pe tu sais salama na yebisa ko tu sert na biso moto za na aza secrétaire église c'est filo na yebisa na bakamuzo komela papoyo na moya matata abi hôtel monsieur koleka ba sele pétition avant que tu la ponga na yebeke aussi to pétition bangle ba bandeli pétition ti folongwa parce que nga démissionnaki et aussi nga ba makambe belé donc zo kakuna mama pona lobango ti seconde toza ko tu donc za suspendi donc ko loba ko tata na mikote na Church of England donc makambe belé na épargner ka donc frère wana na zo loba ba no sa na ministère kaka ndina lobaka o na linga loba die madité donc ngai moko nzamba tinga parce que naza na confiance ya mosakoli na benga ye na biboni frère o bien na biboni oza pote batini biso na province si vous n'avez pas bonne mukandote quand aboto juna tenga ah bon ça va pour mes athées biso to sa mikolo ba prier na ligne awa bon na yebi ke makama mukanda na so kotika na prier na ligne na biso ozana yo et puis pesa ngaba abino to sana ba prier musu to sana ba groupe musu ngabi tika ba groupe wana kune loko yate nous avons quelqu'un ana force a moto na nzambe ya solo soko kotika kwa pesa nga kombo na yo dade de sas na yo opesi kombo no makamno tout na otindela ye o mona yo moka ka donc o umela to za mukanda na loba ine bongo aza to za kani pe na ligne na prière aza il fallait que tu témoigner mais azoka soni parce que nani ba mona na ministère qui a salara bolisi bandeko pe ba mona ba be alba na be a témoigner kaka me azela na ba teleka tant to kotika ka première semaine na zaka ba dossier na tindela papa to kotika première semaine to prier deuxième troisième un mois té ba benga yi mukanda azwa oyibi ke elekela me bandeko nae bandeko no batal ba bi ba mono ndiri no ba yango pour faire bino za la kisi ngabi te azanga ngande ya nzambe azana ba makambo moko ndenge et tant to banda ko prier et pourtant na lo ba likambo po na lo bango so parce que c'est moko be to za kana pe na prière wana a umeli ne pe en Angleterre c'est en ngala pas franchi azana na Wales autoza mikanda lobi kaka to sala prière lundi donc prière à lundi donc lobi nango ba benga ki na zakpe mukanda c'est nga zakpe mukanda c'est nga o témoigner et o leka lobi na nouvelle ligne alors c'est wala kuta lobi ke non le ko la frère wana azo témoigner te do ya robaka libanga otanga pe komo na ye alobi nanga ko telo mona linga pe oyoka minga lobi ekipaka nango te quel que soit ndenge nino komeli na place esika donc ils qui pété donc yana zo singa na bato omoni notre père le prophète Emmanuel Dodi azanganga nzambe ya solo nde babenga banganga nzambe donc azana donc nazo azana ba miracle moko o tant na chelo ko biki des années na sala pe mission yo na otinda les choses pourquoi na répéter ma vidéo na pesaka partir na ipsaka Bishop malgré aza suspendi mais na ba na ye la kisa kaka asala ko ndire ye mtu basimbi ye mtu wana aozo eloko na ye alors lelo je suis venu avec une force na prier pour na bato
Parce que dans le baboye, nazo babo pourquoi nazo loba. Nazana ba prier mo non ça na ebi kita nazo bonde la pona ba to ko mona ka ngate. Mona ke nazana mutu mo liboso na ngaza pe na mutu mo sima na ngai. Le boko na nga oyo, il y a une puissance mo terrible. Voilà pourquoi na pesi bino mo biloko bo mona ki nzamba o sala. Lem si yo te nzamba o sala au travers de son prophète. Na nzela nanga na kondimo nga na oche pa na ye na yebi ke nzamba osala le monsieur pétalezala ba makamu susu na loba no ate. Donc chaque lundi tous en prière au bengi okoti na jeudi tous en prière au bengi okoti makambo zo déranger yo et aussi là. Voilà pourquoi je suis entré venir na yelelo pour te parler ce que Dieu a parlé na bouche. Il y a notre Père le prophète Emmanuel le 31 décembre 2024. Il nous a parlé des choses oyo kayangote. Ayel lelo na yelelo pour la koyebisa yo muto umeli na ba situation ozoleka. Je suis venu en fait que yo oyo ba comprendre que nous avons un Dieu au travers de notre Père le prophète Emmanuel Dodi. Makamuno oyo e umeli mingi ba situation oyo umeli ozoleka ezosila. Alors, je suis en train de te parler lelo na poko na lelo. Zwa kaka vidéo wana. Le boko o nga na chaki wana o ya chaki wana. Zwa yango salon dire ke bazo bombe la pona yo. Yo zwa kaka le boko wana. Salon dire ke bazo bombe la pona yo. Na ba situation zo déranger vi na yo. Yo umela ki mingi na ba maladie o zalango. Kaka nde na lobawa ozo recevoir guérison na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Kaka ndenge nazo lobawa maladie o ya stérilité et dérangeant vie na yo ozozo a guérison na yo ozolongwa na ba souffrance oza nango oumelaki mingi na ngomba oyo banaye ko déranger vie na yo. Qui est-il grande montagne dans la vie de mon frère? Qui est-il grande montagne dans la vie de ma sœur? Oza aplani kaka ndenge nazo lobawa yo oumelaki mingi. La parole de l'Éternel oyo lobamaki na bouche ya ton serviteur le 31 décembre. Boumeli nangomba wana. Voilà aujourd'hui, je suis venu vous délivrer. Yo au téléma, au tourné, au bima, au kende ko recevoir guérison na yo. Yo au téléma, au tourné, au kende ko recevoir miracle na yo. Kaka ndenge na zoloba, yo mutozola nanga na télévision. Ndenge makambo zo déranger peut-être batiaki yo na mulangi, nazo bimiso na mulangi wana. Na yelelo pona ko bondela kaka pona yo pona ko bimisa na mulango bacha yo bakanga yo babwaka yo soki wapi kaka lelo ndenge yo kanga ozobima dans le nom puissant de Jésus le Seigneur. Dieu avait parlé dans la bouche de ton serviteur Moïse alobi na ina Deutéronome. Nous allons lire. Dieu a dit ceci, Deutéronome 5. Alobi, vous avez beaucoup Deutéronome 5 à partir de verset, Deutéronome 1 à partir de verset 5. De l'autre côté du Jourdain, dans les pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, il est en train de commencer à expliquer la loi à l'Obiboye. L'Éternel notre Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé, ya Israël, mais aujourd'hui, Dieu parle au profit de notre Père, le prophète Emmanuel Diodi. Dieu dit, tournez et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages. Quand c'est une obligation que Dieu nous a dit d'aller, de partir. Ngomba yebana ko freiner biso, ngomba yebana ko déranger biso. Peut-être ozaka na problème boko boya freiner so ko progresser. Nazo yebisa yo. Lobby, nous avons la prière oyo babengi yango nouvelle ligne. Ezali prière ya 3V. Ezali prière oyo ekoyeba kolongola ba situation oyo zoleka. Kota lobby à partir de 16h. Donc le lendemain de la prière. Na 16h heure ya Kinshasa. Donc, 15h30, na biso heure na biso Angleterre awa. Kota na prière, Olanda Mosakoli, akoye bako délivrer yo. Nous sommes sur 817 avenue de la Révolution, limité résidentiel. Le bana bandekono bazana Congo. Le bana bango ba kende na adresse wana. Et bakoye bako recevoir oyo nyoso bazoluka. Problème nyo surtout o ezanga ka solution na zo yebisa bino et pas ya notre père o reçoit solution na yo. Kende o recevoir guérison na yo. Kende o recevoir miracle na yo. Kende o recevoir percée na yo.
kende oyo bako recevoir ce dont tu es en train de chercher. Nyonso yozo luka okozwa yango. Je vous dis des choses parce que je sais naza témoin oculaire. Naza témoin te que on a yokaka na moni j'ai vu et les autres nazo mona makambo zo salama. Je suis en train de venir de te dire ce soir yo mutoko landanga place ozali. Tinda bandeko na yo lelo na lobby eza mukolo ya suka bakende ko recevoir guérison na bango. Na tango akala to bana mona batu ba ki ne pas banganga. To mona batu ba ki ne pas banganga po ba ki nous lobiko. Nous avons un nganga ya Nzambe. O azala miracle, abotama miracle. Tout ça na yeza na assurance na parce que je vous dis le prophète Emmanuel Dodi aza assurance ya vie ya bato. Le prophète Emmanuel Dodi est venu pour délivrer les captifs. Le prophète Emmanuel Dodi est venu pour nous sauver. Exact don na ye, exact domaine na ye. Miracle, exact domaine na ye. Donc, makamutu ozo lukana vi orozwango et pas na yo. De la même manière, notre sœur Grete a lobby na time comme na lobby, ngai eza na kolo bazan Nzambe te, eza des prophètes nde mutasali ponanga. Parce que quoi na ye. Lorsque tu es tenté de croire à celui que Dieu a envoyé, tu recevras ce dont tu en auras besoin. Alléluia. Ce que sont les makaka, na mutonza, omoni lelo, bana Israël, eza na prophète mokote, balobaka bandimaka, à part prophète Moïse. Okoye la bango ba makamu se tumbe, oyo prophète Moïse alobaka, yango ande basela yango, yango moni babika, yango moni batunaki, baba na yo kene boye, prophète alobi na nzela ya Nzambe. Parce que monoko na Nzambe erwan alobi ke bo tourner bozonga abi tourner bo umela ki mingi na montagne. De la même manière notre père le prophète Emmanuel Dodi est venu pour nous dire de tourner. Nous avons beaucoup d'énergie dans cette montagne na situation oyo banay ko déranger yo o umela ki mingi na situation na tourner pe kende. Alléluia. Yo va la maladie moko zo mona que c'est incurable. Je suis venu te dire, cette maladie l'incurable, n'est pas un Nzambe incurable zaraté, et pas y a d'autres incurables zaté, et pas y a d'autres impossibles zaté. Rien n'est impossible na dodi. Voilà pourquoi bien aimé, na yé pour la couper sa yo force, na yé pour la ko exhorter yo, na yé pour la ko yebisa yo, ko se déranger te, komi tungisa mate. La solution est na limité na 6e mairie résidentielle 817 avenue de la Révolution, kende lelo prière ezali na 16h de Kinshasa, 15h na biso awa, bientôt dans 2h tozo banda prière. Landa yango na ligne na chaîne ya prophète Emmanuel Dodi TV okomona message. Subscribe na yo, subscribe na yo. Ce que vous avez ba difficulté zo comprendre était obenga na numéro oyo na kopesa yo ba programme nyo surtout ndenge le kaka. Kende au recevoir eloko oyo Nzambe azope sapona yo. Ce qui frère wana oyo abana osana na ministère usongolo na Kinshasa na. Ce qui andima ki ngate, mais le là moi je ne peux me connaître na mboko te, mais il m'avait cru. Andima ki apesa ba détail na pété. Avant même un mois zo mukanda na yavandi. Alors il y a des choses dans le temps de le bas ou abozo mona loko la aventure les a jeté. Ce sont des choses sérieuses. L'homme, c'est un mystère. Abotamana mystérieusement, akoli mystérieusement, abandi ministère na yemoko aina message biso to yebite. Même le ba fête ya ba moisson o ba fête no surtout oyo na ba nouvelle ligne oyo to komi ko sala lelo. To ba no sala ngote, to yebaki ya ngote. Mais aye nango pona ko italisa biso ke il y a des choses oyo e fungamaka na ba fête. Il y a des vies oyo ezala ki bloqué na ba fête oyo délivrance pepe samaka kaka na ba fête oyo nde tokotio kaka na ba fête oyo ba makambo ba na ko déranger e ko longwa kaka na ba fête oyo peut-être ezala ki bloqué okozala débloqué financièrement okozala béni spirituellement nzamba ko fungolo maye le pe sagesse pe intelligence et puis dans tout les domaines matériel physique financièrement tout au yango kaka na nouvelle ligne oyo et yaka na ba délivrance wana kaka na ba nouvelle il na ba fête oyo parce que c'est une église où célèbre ba fête parce que na église oyo ya biso to zalaka ce ne sont pas des églises, ce sont des groupes de prière.
Ils ont un groupe de prière, un groupe de prière, basangani, basalima lisangana bango, bazo prier. Yango bonike, basala makamuna bango, selon bango. Mais ici, on fait des choses selon Dieu. Parce que Dieu a parlé dans la bouche de son serviteur, de son envoyé, le prophète Emmanuel Dodi. Yango siko tozolanda, oyo nzambe aloba. On fait des choses, oh nzambe aloba. To sala makamute ke oh yabatu te. Kaka bena lobi na yo. Na yeka ko exoter ko pesa au courage que oyeba ke na limité na 6e rue, nous avons un Dieu qui parle lingala, qui parle swahili, qui parle de choses yo kate nzambe alata mosakoli. Yango na yeko bele la batu. Alors, babiloko ngana zalango. Ba puissance na zalango na limité na garder yango ngamoko. Babiloko ngana ezo sala na kati na vie na ngana na garder ngamote. Ezo lokwa na zo kabolager. Na ofungola je na mutu nyonso tu. Mutu nyonso kota. Oye ba ko recevoir ozoluka. Les gens ne pas dans les programmes ya libala. Yango na zo ba na libala ozoluka. Ozonka na nzela ya ba fête oyo nous to célébrer dans notre église. Peut-être ozoluka les sous-bana, je suis en train de te parler. Ozoluka ban, ozwa yango. Yo, c'est pas que lika na on a notre Père. Ndima na ye qu'il est l'envoyé de Dieu. Parce que moi Israël bandima que Moïse a envoyé Nzambe parce qu'ils ont reçu. De la même manière, je suis en train de te dire, nga le koda na zone ndima. Na zone ndima que prophète aza mosali na Nzambe. Prophète aza la ba guérison, aza la ba miracle na ye. Alors, okozwa oyo zoluka. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce soir, à partir à 16h, tu na télévision na biso okoyeba kozwa eloko ozoluka. Voilà pourquoi na moni balobi nazana lo mona zo lexa awa natika la bangon on dirait ma vidéo mokeza na singaki bacha so ba ochango na ebité. Alors you got something to put for me? Continue à démarche nana souci plus ya roi terre, nana souci ya princesse. Oui, je suis capable. Slowly. C'est la nappe de yo, ba élément na misakate. Pour présenter ou interpréter les bandes. Comment lui, avec qui ça moi, si mon le président a la qui n'a cancer. D'autres rouges. Ce qui me bénit, ça sont maman, comment qui n'a mon tout boyé. Le beau qu'il y a des gens qui sont mon tout normal. Peut-être ta maman est là. Avec ça, moi, si mon le président cancer. Tout ça nous paye rouge. Yo, princesse. D'autres ont aussi la monte. Avant qu'on dise Tchanza. On est maintenant.